To bande ko yoka problème ya Ebola. Est-ce que yo ana Kinshasa mona ki Ebola? Na il faut muntu aza mayele. Muntu aza mayele. Azotala ba écran azomona bantu bazokufa. Oyo azobanga liwa. Il faut sala ndenge na sali oyo. Parce que ça mayele a bisote ça mayele a ba docteur. Nde ba biso soki to sali boye to kobik. C'est pas que le virus ça na mboka. Seulement ça na mboka il faut tondima. To boya te. Yo pende nyoza boyo yo ki écran faire na yo ça na poto ayaki na Kinshasa. OK ndeko tala yete. Est-ce que ça sûr que na motema na ke quand frère na ngana eko tala ko ça na virus? Okutie bo monani ayambi yo parce que eloko ya libo soki amone fois yamba yo. Soki ayambi fois peso bisou. Esili. Virus se transféré yo. 8 7 6 5 4 3 2. Chers internautes, c'est avec un réel plaisir de se retrouver sous une émission à l'ELO. Donc, chers internautes, vous allez toujours connecter pour la Rolanda. Émission la Bino Obo Messana Rolanda. Vous allez toujours présentée par votre présentatrice, Grâce Parker. Donc, la chaîne Nabiso Bozar TV. L'ELO de Rosala. Bref, pour la maladie, oh, bouger, penza mukili mobimba. Oh, to ebike e banda qui na ba na Chine et côté na Europe, si biso pe na race Africa va bouger. Donc, tu remets plus que pour la plus de détails, on a quinto ba vie à population par rapport à beaucoup de maladies au école cannabis et puis par rapport à message au chef de l'État à lancer. Et puis je vais commencer à saluer mon invité au Tozana et Azawewa. Donc Yende Mutarope c'est la Masolo. Bonjour Dekolanga. Bonjour madame. Tozaraka pour la maladie au touché monde entier au bisonio sotoyebi na combo ya coronavirus par rapport à Marambu chef de l'État à lancer qui message que donc toza na 4 semaines au toza coffre na bandaku donc ba école les a suspendu ba église ba terrasse et voire même ba activité mususu donc par rapport à Marambu so na chef de l'État à lobaki pour la bino batu bozo sala boye donc appréciation la bino ezani. Wow. Tozo s'appelle après zo sala pasi na makambo mususu pona malobo président na biso alobaki tokoboya te parce qu'avant président loba il faut vérifier parce que ya solo le maladie bazolo parce que ça na mboka tango vérifier donc ya kutaki ya solo eza na mboka na ngai ndenge alobaki kabo il faut biso bantu na ye toto sakaka parce que ce qui te boye ko tosa donc et comme mabiso na liwa Dekolanga excusez na kati yote mande tozomona que na kati ya ville ya Kinshasa pe batu nyonso ba komi na lure ya ko cacher donc ya kolata ba cache par exemple net yo oza na cache net mais na moni otie quand même elembo ya Pampers. Est-ce que boza na affirmation ozo la kisake pe que biso na kati ya Kinshasa est-ce que maladie wane komi toza touché? To bande ko yoka problème ya Ebola. Est-ce que yo ana Kinshasa mona ki Ebola? Omonaki angote. Mais omonaki na kati ya ba province oui. Yo kaka ba effet ya Ebola. Mais lokola bazolo bake na minute eza na ba province te eza na kati ya nani ya capitale na biso. Mais il faut muntu aza mayele. Muntu aza mayele. Azotala ba écran azomona bantu bazokufa. Oyo azobanga liwa. Il faut sala ndenge na sali oyo. Parce que ça mayele a bisote ça mayele a ba docteur nde ba biso soki to sali boye to kobik bango nde bamoni bantu bazo ko fo bazana ba hôpital ya minene bazo zwa bakawana na ba hôpital na bango mais biso to ko boye pone est-ce que yo so ki na hôpital wana est-ce que so côté place monton naza mais ba yebisi biso il faut to ça mais to za makambo na to tena makambo politique te o eza politique non il faut to ça et to banga kaka
C'est ça le problème. Na kati yo malobate mais par rapport ya mboka na biso Congo tokoki ko comparer yango na ba mboka ya libanda te po kuna au moins ba gouvernement na bango baza na ba soins appropriés o eza que bakoki ko zala enfermer mais bazo vivre bien disons mais biso a to vivre na ndenge a taux du jour mutu sora bimité a reliate neti yo bo soro za ki na via malamu na ndimité rolinga ro bula po balobi pe que bino bato ba moto et puis na bato transport na transport c'est ba limite ya ba client donc mutu moko liboso mi balé na sima siko na ba condition la so bo travailler te est-ce que bo revivre bo relia madame okozwa makambo ba mindele ya bamboko mususu comparer na mboka na bisote eloko ya liboso maladie wana bandilika kuna na bamboko lobi wana banto baye na maladie na mboka na biso zaka ba congolais bakimi kuna baye ana mboka baye na maladi wana bakangi bango kana mboka na biso bakangeli bango na mboka mususu te kana mboka na biso tango bayaki na mboka bande kuna bango balandi bango te bawe balinga mbongo makasi bachele o ba vivre kana bango batindelaka ba message na Facebook bayebi ke nganya yaki na Kinshasa bakie kotala bango te hein pe baso mbongo parce que na mboka na biso soki bayoki ke muntu awuti poto bamona ka mbongo il faut bakende kaka hein il faut moi ça yamba ya pese bisou hein ase pelise yeki ayimote alinga ke makasi metanga pese bisou wana est-ce que toko yeba ki a transférer virus wana bien virus etikale pa na ye il faut que tondi makaka toboka makamonyo sote hein c'est besoin le baké virus eza na mboka seulement eza na mboka il faut tondi ma toboya te yo pende nyoza boyo yo ki ke grand frère na yo za na poto ayaki na Kinshasa okende kotala yete est-ce que ça sûr que na motema na ke grand frère na ngana ye kotala we kosa na virus okutie bo monani ya mio parce que eloko ya liboso soki amone fa ya mayo soki ya mio fa peso bisou esili virus se transféré yo il faut kota na hôpital mais na tamba ye bisibiso bo il faut toyoka ya solo osolo bo makambo ba chauffeur à moto balobi eza vérité eza ya solo omoni na moto il faut te memaka ata mutu moko c'est normal ce qui te lekisi okoka ata amortisseur ekobuka na kaka ndenge balobi ke bo memaka mutu moko bo ko exiger ngo puisque bino pe bokoma ke na ba monto mo le roi ba lancer message bo matisa moto te tandis que ye moko gouvernement na zuku tu charge maramba ba carburant te ezano na to alikolo et puis bazo exiger batu ba marambo belé omoni na mboka na biso yo soki Felix a fongole miso te toyebi nano est-ce que toko voter lisusu na 2023 ou bien toko voter lisusu te mais soki alali bazo matelea ka likolo wana etaliye wana nazolo bakaka ta nazolo bwana yeke azande kunanga hein mwana mboka oyo abotami na mboka oyo ayebi makambo nyonso mais soki afungoli miso te etaliye tokoluka muntu mususu pe afungola miso yende akoteleme na makambo wana bantu nyonso bacheche ba FCC wana bakoleke na makasi te mais il y chef de l'état bakoleke la makasi te a lancé des messages mais ezan de biso de population de toroza na manière à accueillir message au chef de l'état lancé pour na virus au ezotambola na kati ya monde entier pour na virus wana nde okomi na place ya carburant eza solo te virus wana commission na maloba carburant nde place na zolo belake chef de l'état il faut afungula miso soki afungula miso te 2023 toko voter bien toko voter lisusu te nde question na zoto na yo nana mais il faut afungula miso pe carburant ekita dollar ekita bantu ba vivre bien na minute ya lobaki est-ce que bantu mususu baza na provision na ndako baza na ngote toko boya te alobaki maintenant na minute bantu mususu bazo bunda pe bacha provision na ndako pe bafande na ndako parce que soki to ya virus saison matalisusu tokoka mokolo mususu tobima libanda te aziba soda na ye ba ye ya sika wana je ne sais pas ba mususu bazo benga bango kana sikra ba mususu bazo ben force armée congolais ba mususu bazo benga ngo force spéciale je ne sais pas hein bango baza ba ujana te force spéciale hein
tango bayaki akobi misila biso na nzela oyo pe tobi makaboyo abazongisi biso na bandako tobi makaboyo tozongisi biso na bandako maintenant tokokufa mpona virus bien tokokufa mpona virus ya nzala parce que nzala eza virus mosusu oyo esengela mpe bantu balisa yango soki olisi yango tokokufa kaka. Tandis que bana mususu na ba classe ici ba futaki ba minerval na bango kala mingi te ba banda ba examen siko bino bozwi 4 semaines nyonso wana bana ba vandi na banda kusiko ba mbongo wana ya ba parents o ba lukana na pasi et revendre ka bon est-ce que moi na soka a bandeli sous classe faut ba relekisa eto a rozalaka na classe wana tandis que ba classe ngo pe ba lobaki ya ba ofele ba professeur mususu pe bazala na bango suna courage a repesa cours bien te po bazo futa mana nous bien te marambu nyonso wana wana etalika chef de l'état tokonde makambo nyonso wana nyonso wana virus maladie tout ça classe tout ça ka chef de l'état etalika ye soki a échoué tokozele na 2023 a trouver solution na ba oyo ba futi classe na ba oyo ba futi nanu te na ba enseignant bon nyonso tout atala kaka likambo na bango yende tozotalela na minute oyo muntu mususu te totalela ba premier ministre te ilunga mbasa akoli deja kala mingi toko ka kofi tokolo ba kofi nini virus akoli deja amukolo totalela ka yaza jeune alakisa makasi na ye o makasi na ye ya chicha bandi kolobani fo alakisa ngo nana. Et peut-être que le président a dit que na kata bouteille, na kata bouteille. Peut-être que bâtien na kata bouteille, tu éviter. Il faut que to bonde la bouteille passe au kaka nano. Felix abi makaka. Est-ce que na fingi mutu? To lo belande makambo ya virus o fingi mutu te. Non so ne utika na makambo ya virus yende atele makaka za na kata bouteille te. Azal na kata bouteille te. Felix tshilombo. Kozalaka na kata bouteille te. Bima na kata bouteille. Fungola misu. Bana na yo bazolela tolingio ya solo tolingio. Oza chrétien tolingio. Mentango komika ozokanga na ba eglise. Place a komele na masanga. Tout. Donc to monique eza ya solo olobi ya solo mais trouver solution. Trouver solution. L'église ce qui toque peto bonde la kaka pona virus soye zobima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus soye zobima kokota muntu mususu na munoko. Yo pe kosa la kaka na virus. Au nom de Jésus wana virus e ko au nom de Jésus te wana ba kosibino e ko kimate. O pasteur ngana za pasteur nani o Nzambe ala kisinga na ndoto te okosi. Munga ngaswanya Nzambe mutabatela. Ja wana na minute muntu alobaki na mboko na biso toko benga ye nde Jésus alobaki na mboko na biso ye nde muntu aliboso Nzambe ayokelaka ye ba pasteur te soki alobi ke mboka epela moto ekopela moto Nzambe akoyoko pekisa ye te ye nde Nzambe na minute alobi esili tosala nini totosa nano esili. Message nini okoki ko lancer pour la message ya coronavirus na chef de l'État et puis na population nyonso na kati ya RDC par rapport ya ba suspension ya ba activité belé musala église école batu mususu ba vivara na bango la taux du jour ala muki tongo akiro luka mende ba komo vandisa batu bo balingi te batu ba kangama belé donc moi message moko en général pour te chuter. OK. Merci. Et là, on a un chef de l'État, Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis Chichi, na maman Marthe. Et là, on a un panaye. Il y a Liboso. A sali makambo nyonso toyebi bien. A silisi bitumba na est. Bana bazotango fele. Ebola esili na mboka. Bazobo mabantu lisusu te na ba marche nzala pesi la mais ya solo place na wezini koloba yangwana osali makambo nyonso wana mentala mabumu na biso komi na mokongo tozo ta nazoloba bien te tande nazotoka kaka mais bazo poser nga ba question pona yo tokoloba kaka nzala to ya dollar emati
Nata ya Mobutu toyebeli yango na ba 82. Toyebeli yango 82 ça solo. 82. Maintenant na minute oyo ekomi na ba 100 quelque. Na yebite. Bazoyebisa yo ou bien bazoyebisa yo te. Ou soit banta FCC bazo batie na bouteille président ou bien batie na bouteille te. Parce que tant to vote ki yo to bandi kolela. Oh mayi, courant, biloko nyonso ana oyebi ofandi na limité oyebi. Mais au côté na pouvoir obosani. Ou soit ba mindele ba yebisio ke obosa na biso. Osalela ka libomo na yo. Président. Osalela ka libomo na yo. Kabila sali atondi. Yo pe olingi otonda 2023 banto otie na limete pe boza bantu na misala bakomi babandi ko boye ba kombata o basali bakufi bazobotra bango ba myoto bazoboya bango lisusu bazoyebisa bango batangi nanu te me bino bantu batangi nde bobomi mboka kasi bozebisa lisusu ko totangi te tosala nini. Mais pouvoir aussi pour nabiso, au retirer signature pour nabiso. Maintenant les lots tangité. Hein? Yonde otangi okoye ko sani na Genève. O signé pour nanine. Pour nabiso to lo bagite retirer signature. To tangité. Merci. Nde merci bo pesa ki biso yango ana. To tangité. Merci. Mais message nazo pesa yo biloko ekita kaka. Dollar ekita. Na 1 mois oyo bantu balia bien. Ce qui biloko ane kiti toko fanda na ndako kimia eza ya solo te président biloko ane soki kiti tokolia malembe toko banda ko yemle fanda na yo sinon pas to banda ko yemba kende ce qui olingi ke ofanda biloko ekita dollar ekita fufu ekita masango ekita kwanga ekita bantu susu balinga kolia kwanga ekita. Hein? Merci beaucoup. Mokonzi tokobosa na yo. Merci. Merci beaucoup Ndeko Toyo qui message na o lancé na chef de l'État donc balandinyo so ba message na Rolanda biso bayo qui donc ezala qui émission la biso auto sali ya lelo par rapport ya malade o e bouger monde entier coronavirus au batunyo so baebi. Donc c'était là votre présentatrice grâce par cœur le balabino. Donc abonnez-vous toujours sur notre chaîne Nabino Obo Mesana Rota la Obo Ebeli présentatrice Nabino et la Rabino toujours ba news y a bien, information y a bien grâce par cœur. Donc grâce par cœur la fille du pouvoir. Donc Polanga pour la lelo la pesibino mbote la suite au prochain numéro.